na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Bonsoir. Ah, bonsoir Karine, Boni. Bien, maman. Je crois que maman, tout le monde en a 2021, na matanga. Na matanga aria ki na matanga ba présenter nga ba lobi oh maman bokilo aria na sola ki na peu vite fait mais je crois na retour na j'ai na bosante ma jaquette ça ki nga bozana moi ba lieu mais en tout cas na calculer ki na ma quantité za quitté parce que mambo e bini chez ma quantité za ki na contacté bon Dieu merci malgré na banjo raté ba appel nous depuis lobby Dieu merci quand même na vu au maman toza na direct na mambo nyonso o ezoleka parce que ndenge bisinga ozo occupé eza juste vite fait na mambo nyonso o ezoleka maman est-ce que vous confirmez non biso ce qui yonde maman bota Mike maman na Mike ata mwana nga mibale to mwana liboso fa na Espagne mwana nga liboso fa na Espagne et puis Mike mwana peut-être na 5 na 5 deux filles na 3 garçons. Yana Mike avant en Espagne, yana Mike avant en Espagne, Mike to vana na awa, Vali to vana na awa, Vali mtala na Mike. Après Melissa alani Vali, après Mehdi alani Melissa avant na Londres. On a 3 garçons na 2 filles. Donc Mike maman na Mike na bota Mike nga. Maman na Mike, maman kombo no babenga konani parce que balo ba maman Vani ya kombo mwana non? Vali na mwana na ngame le na yeki poto sinka donc moni tutu makambo ngo peza ya omoni ngai nazo linga te makambo kotala baba makambo ba émission tout ça bato moko le na yeki sikana poto na bota Vali ba benga bakasi mwana ngai liboso Vali aba benga ngaka ma Vali donc ba maki pe ba diba mikena ba nam ba moti comment peut me cela le kaka ma Vali. OK. Ma Vali okoki ko yebisa biso relation ya Mike na Ariachou parce que le lot on a otoki ko benga comme barime parce que moko eza ebimi ya solo mo ebimi lokuta bref na mokuse mutu na mutana version na ye mais nena ka version ya mama o aza mama bokilo waki na kini sur place tokoki ko yeba selon yo mama relation ya mwana Mike na Ariachou balingana to eza relation o bakutanisaki bango oyo pe mama ozo au courant ti lelo ekoma boye non poto ba no début o mama yebi. Bon, merci en tout cas poser ma question qui tout vraiment. Pour ma camine sur na yoki yoki na poser ma question tout. Maman nenga na yebeli. Na yebini vie zalaka. Maman Olive. Nela gaba la miki mwasi ngabe na sepele na ngai. Na bi kamute ko mama gaba la miki mwasi pour mes atis. Ndiye basali bitu basiki makambo to sala ka wana na ndike to kene partout pardon Mama na mukute entre parenthèses yo na mama Olive bana relation ni we bandene na mukuse na mama Olive to ibe mama Olive to ibe ni fuati ngana mama Olive to ibe ni fuati côté ibe ni côté Mike. Ah OK c'est bon continue maman. Maman Olive isingai miga tika za célibataire ngala ngina ba le moi so mwene ngabi ya mabeti za ngobia ya mabeti ko so na vana ngako boye Ariachou nde ba yiko la sanga suko Ariachou mama apega atini Ariachou na poto la vani ka ba bibile ngako to brusquement na yeba ko te ba oya tamo na ga ba senga surprise
ngamona bakoti ariasha koti na Bernadette na Mike na mbali ya Bernadette oyo bozo bakusi ya mama Olive bakoti na kwa na yimbi bango pe wana masolo babia ariasha mwasi Mike alinga bala yeyo yo moni nini ngabitele no moni azana yebie mebisaleli na yebite po naza mutema na yete mais na kitoko na ndenge mamike mwasi azalaka moni na yebie to sigi la peto milio paquet na bango pe ngati jour ekomaki ya mariage sikoto ke mama Olive ya lobi ya kosala makambo nyonso po mama Olive nde alingaka pesa Mike cadeau kitoko abi fo cadeau wana fona peso cadeau bien na ba le mwasi fete na kitoko somona ya to kene kisasa to ke kisasa mama Angela donc Ariashu ayaka poto déjà avant libala il va pour avoir les balles. Il va avoir les balles. Il y a des fois. Ok. Il y a des photos avant il y a les balles. Pour y avoir la peine kilo d'ailleurs pour on a la gagner dans un chassati. Ok. On est si quoi toki ça. La photo ba Ariashu ba tata mwasi na bango, ba tata na bango, photo mama na bango, ba mama na bango, ba mama leki na bango. Photo na ngape na ba teko na ngai na ba ya ba noko na nga. Ozomona ngi tokoma wana mama alobi ngala kosala nyonso mais mbonga libala fe kutala mazomukala mona lalo bango na television ena kokosa te nakokosela mama Olive makambo te mama Olive abiki biso bapana biso bakongo ezalaka bongo mobali yo mofo bala ata bandeko bakotia mwa manini me yo mobali fo bisa mbongo na poshe na yo sikoyo Mike leba mama bizakiseki pe bongo Mike pa mona nango mabete baselo pa nakosala mosala na pa bia kangi mwa $3,000 na ye mama Mike akangisi $3,000 po ya bala Ariashu Mike abala Ariashu na mbongo $3,000 babala Ariashu na $3,000 mama cash na mbongo oyo mama pesaki mbongo mama Olive te na mbongo mama pesaki mbongo mama lobaki po libala ezala bien fo mbongo euta la poche na ye moko Mike donc Mike alingaki Ariashu alingaki Ariashu libala pena libala ko eza libala ya mabila te libala ya lolo soki balia mbongo soki ndeni te libala pena bafona ntima okoma bakoko bon oui Ariashu aleba makambo so mpo reforme tabisi bino nayebi te mais aleba makambo soro ezalaki bongo baklasete ezali banini ezali bavideo ezali aleba Mike azoposa mbongo bavideo ezali donc abimisa 3,000 na ye abali abimisi 15 pièces asombaki babokilo kuti bapièce yango kuti mosusu vamina na osomba bango na matongi wala mama Olive na Kishasa apesi 15 wax na ye mama kuna batata mwasi apesi bavese na ye apesi biloko so basengaki bato balobaki ntonti bazala bien genre balobaki ntonti ma Jackie oza vola tia silencier s'il te plaît ma Jackie po makelele ekotela biso tia silencier fina place à micro place batia micro fina wana kayo tiela biso silencier na micro yo bando yoka biso me biso toyoko te po batuntutu wana ezongela biso mpona sa mwa mbango na tanda na libere mama ok en fait oui maman na comprendre donc mpona oloba ke ti okitaki kini okiti ke mwana no Mike asepeli mpe na mwasi oyo bino mpe famille boa d'accord boke kobala mwasi et puis mama Olive nde atie bino poids mais Mike na mbongo ne na poche na basuper na bino mama Olive atie biso poids te mama Olive nde moto parce ye nde moto asala libala wana ngai nde baye kosolicite ngai donc mais 3,000 € oyo babalela Ariashu euti na poche ya mobali na motoki ya Mike mama alobi mbongo libala fo euta na poche na yo mpoza mwasi na yo ok abino baloko ya bongo te bakasete ezali bavodio ezali non biso toyebi ke eya libala ya commission oyo ifalaki libala wana esalaki monte mpo bwaki na besoin ya velo mpo mama apesaka
enveloppe maman. Karine. Oui. Enveloppe comment ils ont combien de milliards? $100,000. C'est une $100,000. Moi, Jackie, tiens, t'as mis la micro comme Jacquina. Pardon. Oh, okangi neni ngana yoka ayoka ngi. Loba mama. Karine, on a vu la simba 100,000. On a fait de Bruxelles, on a combien de café? On a combien de salons de coiffure? La simba 100,000, on a comment les équipes de montagne? Il y a un peu comme bon, je vois le mola, tu l'as qui ça ça? Mais maman, ok. En fait, on a 100,000 wana. Yo bisoto ki likolo 100,000 wana ko ekoma bo emema bino bokoma tina niveau ya ndako nganga. Oyo ya kozwa riasho, olobine boki pa prophète. Ekoma kuna ba tie ba mai, ekomi kuna ekomi ba longole bilamba soutien tikala. Ekomi kuna ba komo vandise na kiti ba 20 minutes atelema ekomi yozoka mokuto zotuna nganga neni nya kufite. Ye pa lele yo mamo menanga ana kufa. Oui maman. Karine, je suis ma kamaboué. La vérité, même la maman, la maman, la mission, on va comme la zone la maman, la zana, on se trouve pour le moment, il a raisonné. Et c'est ma lobo, il faut la pendate, on a la candidature, la bouche candidature. Tenga na emission obiso to yebi omoni. Parce que biso to akite na kini wana to za akite. Na bien, atay mo vala kini ya soigner. Non mais parce que nga pena zetone ko kama erolo ba ke bobala ke penza parce que biso to bi ke libala ya commission obino famille bo akinde na posa mbongo bo utiliser ye mona batu comme jouet obino bozwa $100,000 obiso to yebi yango wana siko na okama erolo ba peke mona ko mabe ke bolingaki e bokilo na yo tila na yo mama naye nango obimisa makambo mabe te nalingi nango tikatike te mobele ngo nakosenga na ye kaka atika miki tranquille atika biso tovanda tranquille ayebi ke bana baza na kati bana wana baza bakoko na ngai baza bana mike baza mpe bana na ye kote na ye mpe bana wana mpe baza na bakoko na bango. Bon mama soki ezalaki bolingo ya solo est ce que bi relation ya mwana no mike na bebi baby wa théâtre relation ezani baki ndeni na baby ah ouais polémique pardon ça te menga la yebika ke ba ponela ki liboso baby et simbité ya on ba ko kozwa ariashu. ok maman siko na ndako o ariashu azwaki oyo yebaki na mwana no ando zala wana tie koma na niveau ba wisie ba ya yo bi awa mwana ando sala mais ozo courant que ba wisie ba ya ba boaka biloko bakangila bango ndako o esala ariashu se retrouver na centre wana yebi na bana bakoko no yo akana Belgique voilà siko moi ça la poto monsieur sur la poto moi j'ai qui place la poto monsieur sur la poto ba tu monsieur ba ça ba live ba kishasa ba tu ba fiki ba makamuto mais ba ça la poto ba makamu moi kaza iko sala mais ce qu'on se fait le mec il a un photographe qui ba le ba bango azala photographe la ça il va tenir comme classe à ça la ngole musu samedi so akene pa ite ba bengi samedi ko sala musala na ye ya ba photo ezaka pe compléter kaka komanda mais azaki na asala kana ye mike no mona tama ba makambo bele na classe ayebi batima ayebi makambo bele no moni wa mais azaki ko sala so na bango ekangamaki ekweki faillite ekangami bakoti chômage sikoyo bakoti chômage eloko pene pesa mwana nga mpasi yango wana eloko bakoti chômage sikoyo yobi chômage ndenge ezalaka fo bokona bwaka so banini na bamaka notikaka kuna na chômage bakomi na chômage kuna nayebi te soki asaki mwa retard mwa bambidinga mbinike ekoti na chômage wana ndenge ezalaka parce bayebi baza na bachômage bayebi oyo yango epesi bango mwa mpasi mais mama olive atikaki bango te na koma nzambe atikaki bango te
so bazala problème mama za kupesa bango so bazala problème ndako wana mtu azakufuta bango mafi kwa sababu kwa mwana ngai zo kanate boye pa ya so kanate parce que yemo mtu bango balingi trop balingi vérité on ngana so beza vérité Eba kamanda kwa bani mika yao yobisangai abi mama ndaku boyetaka na ndenge na chômage yango bazofuta ngai te bazokomplike ngai makambo donc et comme sikoyo soka azwi moi client akokanga photo na ye to nini pokaka bavivre te makambo ebele mama olivatika ibaute Mama, yo ka lisolo te ke Mike po sala na mwasi ne video po mama liva mona il faut mwasi afuta mbongo wana yo ka te ok mama yo ka te azakosala te azakotekeloko te okopaso meka asala video asala live afuta mwasi na yo kuna ofutisa ye omona wa mama yo oyoka te nayoka te que Mike alinga olala na mwasi nete oyo reconnaître que mwasi bobala po alala na mwasi obino donc mwasi oya bala obimisela 3000 na 15 super wando oyoka te kakima mwasi na chambre mama moni ne makambo so nditi Mike so les appels ko akokanga ba photo mais adako ça ba photo ya professionnel donc faut ça à monter montant donc ça qui toka tela ba bomba ni bani defa mkola ba so bo yeso ba ya lobi ndengo wana po makambo yo so ba ngane o lobi wana sikoyo eza ba uri ko na balabala te eza yi muto balala kana mta lobi yo te mama makambo wana déjà eza kutu yete mambo wana ça fait 2 ans ou 2 ans dimi ebima déjà na internet oyo que mutu confirma pe Deborah oyo obengo mama kulutu ye pa leka na internet confirmer ya lobaki te mama na lobi te ke ye mutu alobaki na lobi azala pe parmi bato ba confirma donc ye te mutu alobi mais ko confirmer que Ariacho azobondela mobali po balala na ye Deborah lala ok to lukelo video nde na ki WhatsApp non lukelo parce que ngana landango baserango a confirmer que abande ko bondela ya Mike na butu po balala na yi entre temps biso yo reconnaître ba mwasi na mobali po alala na mwasi ni bo ko bondele te na yebite monsieur ba komana ndako na mais ngana ila lo bakali tamuka mkibo po kata makambo sikoyo Oya babalala na Mike azokubondela Mike po afuta Mike. Oya ya, uba boye bike Ariacho ye babalala ina miga na denanse. Nazemi. Nazemi Olivia. Kasi Olivia mwana Mike it. Kasi mwana Ariacho ko? Donc azaki Nazemi avant mariage. Mais mariage on a demandé ba on la la ti ba mariage on a fait une somme. Après c'est ni combien? Donc babala Ariacho Nazemi c'est ça. Avec Nazemi ko? So après c'est ni combien pour après c'est Mike combien pour kalala na yi. Pour ya zaidi le côté le roi. Après c'est Mike combien? Pour so allez ayi na ndako sukula abana kufuta kayembo yebisanga. Bon, mama kambango. Obi. Ok, maman. Na mukuse alors. Epanga nga bokenda to bokenda te. Epanga nga ngo yana kibi question te. So panga nga na meke panga poto sala. Bon, wana na ebité menga mama next bwinga mtu faut kam na poser ba question. Wana poser kaka on répond nga ka par oui ou non. Bokenda to bokenda te. Aye manga nga ya so ba wala na yeba ngote. Ah d'accord. Donc c'est que et mamba lokuta. Kota. Afai bila mati na wewe biso daye tukani panga bona na yeba so tukuninga ngopa yiwa. Hernande ki kosola no avana koto na live na lobi mambo ndako Ariacho azwaki na moni oni yango yo yebite ka Ariacho mtazwa ndako o bande ko prendre place oto yaki na kutana na yo na matanga Karine vous avez déjà la photo on a écrit tantôt mais vous avez déjà la photo elle ya yi Olivier wana zaki bébé azina mukanda te yebisa mukanda ni yaki na usula ndako
ta herbe a déclaré Olivier. Herbe a déclaré Azam maman belle. Bon, mec a déclaré Olivier Malamoko. Alors, moi, il y a un seul barrage, il y a un seul barrage, il y a 20 000, voilà, il y a 20 000, il y a 20 000, il y a apporté que Olivier, avec la mutualité, avec les côté. Mais moi, maman, il va foutre qu'à mon sur l'hôpital. Ah, je vais faire des articles dans ma boîte sur la saba. Ah ouais, bon, on a un papier. Ah ouais, Zéla, on a la date. Zéla. Zéla, maman, Zéla. Non, Oisa, il y a mercredi le 27 avril 2022. Bah, puis c'est 11h01. Bon, il va y Zéla, ah, namoni date, namoni, Zéla. Et Zébélé, non, on a fongola qui a ngoté. Ah là là, Zéla. Ziana comme un message, hein? Babanda kotindi langa parce que ngana ifasa po bilo itondaka. Na monika moko na elikolo, ba chepe montante zila. To ngana yebi na komi ba otinda eza ba nyongo ya ndaku social, ndaku ndenge babandaki kofuta te. Et puis, dans le hôpital de Bandek, normalement, il faut qu'il y ait une carte vitale, où il s'en a quitté ça, même ici, même qu'on fout des choses. Voilà. Nous, on a un balai. Parce que déjà beau,